para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale bide, anu se kaolo ngakude. Ok para tambo con ale. Bonjour, bonjour, bah bonsoir, bah bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre maman leki bande konanga olinga te, mutunyo soazana moi maman leki nae bande ko bambote bare bonsoir, bah shalom na ba homme de Dieu, bah chantre de l'Éternel, bah shalom na bino nyo surtout bah yenge na bande konabiso ya bundu dia Congo na église ya PV longo, bon week-end. Na bino nyonso to en tout cas moi ezo bima moi kopo ti kopo vin blanc, vin rouge. Tokos na se sous les baobas bande konanga vraiment venez nombreuses ne vraiment to koma na été to koma na sama boya ebele na sous les baobas na live together ya ko komisa kombo oluka mobile bien moi si malamu site de rencontres na biso très organisé, très sérieux bande konanga, n'hésitez pas Bengala danoise na 00 44 70 4 59 62 52 17 sokoye okozwa la danoise to sololi ozwa mobali ya malamu bande konanga vraiment ba salam alaikum na oya ba musulman bande ko bozomona image ndenge ezali ko leka wana boza komona ezali ya ko wangana ezali dégâts na kati ya communauté ezali dégâts bande konanga tozoye bate batu bakomi kolia nana bandeko na bango te ndeko mwasi bandeko nanga azwi copain normal ndenge mutu nyonso azwaka copain na ye bayokani soki bakutana ika le même jour ka ndeko mwasi onda yebi iyolela mawa tro oyo tokobenga ngo vie pressée toyebi te est-ce que ça vie pressée est-ce que ça copain normal toyebite est-ce que ça kaka obuki lelo olambi lelo toyebite bande konanga c'est triste kotala ndeko na biso oyo ndenge bozomona na bilili ndenge ezali ko défiler alors nasuki nanu wana vana commenter bolanda na video oyo na bokebi nyonso boyoka makamnini bazoloba na kati ya video Jésus namoni akui na maboko na anga tuta na kangie kututala ya boy abimi ndeni mobile abimi j'ai un garçon en zubi mazu singa maître merci hein j'ai un garçon en zubi mazu singa maître merci abomi ete asali ni hein maman asali ni as-tu le drogue tenez oui ça trop hein ça trop bâti tala bleu Seigneur je demande aux esprits taba qui s'amélicie taba fongola tala bleu basali tala téléphone déjà hein et bon abimi ndeni mwa mobala abimi ndeni abimi na kana bazaki ba mi bale bon oui bandingi nini abimi ete actually les drogues alors maman comme ça là sur bien t'as le goût à salir singa ya peso une minute tala atiba is tala Mumba nani atiki ba bloka boy hein akina bloka na tu azaki na mu la sécurité avant mutabi ma chambre faut voler la air mo landela ndenge nini nani mutalandela papa gali mutu ye mutalandi abeni biso c'est sécurité oya kinza yesu ça nous landela bana kate chambre ba ojani oui c'est biloko ne infini on ba côté non na bi tout on bi biloko on na kan petit ba ya bo chai quelque part vanda
bandeko na ngai bino moko boboni komona na kati ya video ndeko mwasi azwi mobali nzoka kutani na mobali mama na nganga bandeko na ngai tata na nganga oh bandeko na nga eza pasi na mawa akutani na mama na nganga na tata na nganga bandeko na nga ah eza mawa trop ndeko na biso kutani na mama na nganga na tata na nganga mobali ake kozwa bandeko nzoka nde grand marabout azwi ndeko mwasi soki pe ezali benkatation oyo ezosalake ndeko na biso akoma na situation boye tozoyeba te ou bien ezali nini bandeko na nga oyo ekomi ndeko na biso bapesi ye drogue toyebi te bapesi ye tonga ndeko mwasi telefone ezomonana te makambo azoloba eza makambo neti comme si moto aza na monde mususu na monde ancestral azoloba soki mpe azoloba en parler en langue soki mpe azoloba nini me ndeko mwasi bakuti na bilamba eza kutu mobali wana ta mususu azwi kutu tante ke o akushe na ye te ye ezaki ka buti na ye azotambola ne na nzela akutani na mwasi etoile ezokopesa alobi ke etoile ya mwasi ofona salela yango mama pe ye wana papa ti na hotel bandeko na nga bakoti asali ye makambo akoki kosala ye asundoli ye na kati ya chambre abimi mpe akei mpe na réception apesi mpe bato ya réception mbote asali lokola ake so bakwanga na makayabu parce que bato so bafuti hotel na bango akoki koloba mpe tozwi hotel mpo na 2 jours tozwi hotel mpo na nuit wana eza sous problème ya baréceptionniste te parce que toyoka baoloba bino mpe bosalaka ekenge na bato bazokota non. Ce qui cette fille, cette femme, azaki plus âgée, plus de 18 ans, aille na hôtel. Biso pe tokendaka ba hôtel, na ba vacances, na ba famille. Soki tokomi na hôtel, nyonso to, nga na ko bima na ngai, na tiki mobile na nga na chambre na ke na ngai abeti tour na nga, soki moninga lingine kotambola te. Wana eza problème te. Yo nde zola responsable ya nzoto na yo yeba mobali nini ozokota na hotel yeba mobali nini okosangisa na nzoto yeba mobali bandeko na nga siko tanga moneki na mobali yango saki pama mobali wana amemaki biloko nini acheki kuna na kati curiosité bandeko na nga okoki okenda mobali bolobio ofungola saki notala biloko eza na kati mbala moko nguma bimi tala bandeko mwasi ba bougie ba nini ba singa et puis mobali wana atikali ko sundo la chambre na ba bougie ba biloko ebele boy siko bato wa chambre wana bako benga pasteur mutaya ko bomango ou bien bako bomango to bandeko atiki équation nganga tiki équation na kati ya chambre na bato bakoti na kati ya chambre wana baza bato moko na yebite fo bake sokola na eau bénite. Bandeko faut pas que sokola na obédite, ce n'est pas normal. Ndeko mwasi ba côté na chambre, mobile asali ben incantation. Soki amemie mungongo, bandeko soka droga kié, tokolo ba gloire à Dieu. Drogue ko sila. Mais soki asali ben incantation, o esali ki amemie bongo. Amemie mobimba na ya tikeli bisoka e wululu e komi koloba he bandeko mwasi akotika la bongo vine mobimba. Jusqu'à ce que kuta na penzala bassin na nzambe makasi ou bien kuta na ebite po déjà zawana est-ce que ba sous que Dieu existe na mutu ya mwana mwasi wana ndeka komi kizengi bongo est-ce que ba ke nzambe aza ko exister yango bandeko nanga to yeba ka nzambe to chaka nzambe en épreuve avant to bima na nzela po no yebi muto ko kutana na ete bandeko na mandi ko kota na moi conseil ndeko mwasi oyo kobenga ezoba te kobenga ete ke awulu wala kobenga ete awulu wala kobenga ete lokoso mbongo kobenga ete kaza muta ba vitesse yaya abimaki na ye na ndaku na ye normal azwi pe mobali pe aza jeune fille aza na besoin pas na moi jo na ye mais lokola azaki na bonzambe te lokola tambola ki sans Jésus-Christ de Nazareth lokola soubassement na ye et simbana na ye sumasi ate yaya
yango omoni ake kokutana na mobali ya ndenge wana parce que nzambe wa biso ata élection na épreuve moko boye lokola Job parce que nzambe asola na Satan alobi Seigneur abi ndeko na nga Job Satan alobi nzambe tala mwana na yo oyo akumisaka yo. Est-ce que oza sur soko longoli e biloko wana nyonso aza nango obotoli e bana parce que azaki Job azaki na fier bana na ye azaki na fier bana na ye kosela bango ba fête kosela bango ba jeune bana nga bakola kitoko bana nga bazala bien bana nga bazala heureux azaki lolendo na bana na ye place yo sa okende bana nga ba mayele ba mama ebele bazala bongo na ba papa ebele na mona yango ezaka nonsense kokende kokumisaka bana nao mwana nga za kitoko mwana nga za bombe non c'est la bassesse tika bato mosusu babwaka ba fleur mpona mwana na yo et puis on eza koexpose bana pa bandoki bandeko tosala attention ndeko abimaki lokola yo nanga mais loko asimbamaki na bonzambe te ake kokutana na diabulu amemie na hotel bandeko parce que bato wana bazaka deja soko opesi ye mbote kaka asi azwi yo nyonso bandeko toza na signe de contact na maboko malamu mpe korona ndenge ye emsu mbote ezaka lisu te bandeko eloko yo mbote babiso bazaka soko apesi yo mbote makila nyonso eningani biloko ya nzoto esali ningana amemi ndeko mwasi na hotel bandeko botala ndako échanger mbala moko hôtel comme temple des sorciers. Ce qui est spirituel est devenu physique. Temple des sorciers, ba bougie, ba nini, ba singa, bandeko mwasi, ba pesa kyo ba soki ba sakioni, ba longola kyo bongo avant batanda ba biloko wana ou bien batanda ki yango ozomona mais ozomona ozokoka koganga te. Bandeko ndeko mwasi basundoli siko tango mobali wana akei bato batikali siko na hotel bavandi bamoni ke bazo comprendre te ndeko wana azozonga te oyebi ke fo ezala ezalaki bato bafutaka baku wana mbangu emsu 1 heure 2 heures ba hotel mingi ezalaka ndenge wana mwa 1 heure bamoni parce que so eza moto hotel oneti bazabe bofutaki bolala na bino 3 jours na kati oyebi te ke mwa mwasi alinga kufaka kuna na kati hotel ndenge ezala pa tokei mpe yapo na papa tozi hotel 3 jours papa betinga mosinzo akei atiki nga bongo me nakokufa na kati hotel mpo bato hotel baoya otoke te surtout so akamati kaka eloko mo batiaka na porte boye kodérange biso te na bafemme de ménage wana baoya obongisa chambre wana te okotikala mbele mwa mwasi akufi na nzala te me nasi ezalaki kaka babiloko moko ya coup direct bamoi oh mais 4 heures d'ité koki ba obima te ndeni bakende boye est-ce que kanga ikuta ta chambre bandeko bamona catastrophe eza faute ya bato hotel te eza faute na yo moko o simbamaki na bonzambe te o tambolaki awulu wala mokolo koyela yo koyeba te ah yo moko nde mutu bake kosala o makambo bato hotel baza na faute moko te mais ndesko bato hotel kaka baza responsable sikoyo ya ko identifier mona mwasi wana ndesko soki parce que so okoti na hotel faut quand même opesa numéro de téléphone na yo faut pesa passeport na yo faut pesa identité na yo sikoyo place ba police ba kotalela hotel wana est-ce que bozwaki identification sko mobile wana est-ce kayaki na kombo na ye ou bien zwaki identité bato et loko nde bango ba ko responsable de l'hôtel soki bakoki ko identifier bato wana mwa mobile wana te place ba kokanga bango et puis hôtel nyonso tout na monde entier basenga ke faut bozana caméra bato nyonso bazokota na hotel wana tango ozokota ka na porte hotel nanu kuto koti na kati hotel te ka na porte ya munene caméra déjà ezwaki yo siko a partir ya caméra nde babanda kotala na parce que tu ozokota na kati ya chambre caméra ezolata yo otango ofungoli porte ya chambre okoti nde caméra esala aso te mais na ba couloir na bango caméra
nde bakoyeba kotala caméra ya jour wana bakotala siko elonge bakoyeba elonge garçon wana bakoyi kopublier ye na bareseau sociaux batu bayeba ye bamona ye parce que abebisika fille oyo te abebisaka eza habitude na ye abebisaka bafille ebele soki mpe eza mbala liboso cela veut dire qu'akokontinue kobebisa bafille alors moto abongo fu kokanga ye koche parce que ndenga asali fille oyo bandeko na ngai eza facile te mpona fille oyo aretrouver lisusu bacapacité na ye nyonso ya nzoto il faut penza elongi donc ya nzambe esala me tala biloko ya boye kopesa nzambe mosala olie kaka osambelaka na yo okangama na nzambe mpona otambolaka toujours na sécurité te bozoselese kaka bongo ale bopesa nzambe mosala biloko kati nzambe azaka na besoin asungaka bino bata kongo ntango bosala babétise te nzambe mpe aza na temps apema neti lobi dimanche en tout cas soki osala bêtise ozeli ke nzambe asalela yo lobi dimanche bokosaka nzambe apemaka dimanche yango bomona bato ebele baza beni te o nzambe alobi prier sans cesse mais le dimanche ne crois pas quand tu demandes nzambe salelanga boye nzambe sala boye oh non 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 quand tu parles le dimanche à l'église va adorer le Seigneur, va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi pendant la semaine. N'allez pas demander le mariage le dimanche. N'allez pas demander la bonne santé le dimanche. N'allez pas, non. Ok? Parce que les dimanches, Nzambe azo pema. Ok? A pema ka. Yemoko comment la Bible. 7e jour. Ah, c'est a pema ka. Jour adoration. On appelle ça même adorer. Va adorer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes proches. Va adorer le Seigneur. Mais nous, les maintenant, les Congolais, tu es baraté, même les dimanches, tu peux demander. Okoma sopeka, na miso nzambe. À bon attendeur, salut. Hein. Priez pour cette fille ici. Que Dieu vraiment a limbisé d'abord. Parce que je crois que même pas à marier. À quel hôtel, na mobali a bali été. Et ya sokata mobali a balaki yo. Nzamba ko yokelo ta mawa. Mobali pe a bali yo te. Aloke pe hôtel ka wulu wala ndengwana. Mais le long de quoi ça komi kaka wu makamba boy ete ya biso pour na sabino ke mokilizo kende na suka pour na sabino ke ba monde à ténèbres ezali pour na sabino ke bosala attention puis la mosi keba à bon attendez salut hein? Je vous love partagez les vidéos la vidéo pardon partagez mes vidéos s'il vous plaît. Vous avez toujours sa conscience nabino et puis vous yeba soubasman nini au tambola nango voilà tant vous en a bon moi vraiment vous allez bien je vous love partagez vidéo likez vidéo nangai beau partager on a battu belé et aux akito komaka surtout histoire oyo est très 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 choquante. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vous love. Votre maman la danoise. Nasea sous les baobas. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. À bon attendeur, salut. Bye bisous.